Motepe bon début à semaine na bino balandi ya Info Plus HD ngai HD bula la Colombe na sepelaka comment la bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tikato fungola basango na biso pona koyebisa bino ke biso nyonso toyebi ke seni alansaki opération ya enrôlement na République démocratique du Congo mobimba kasi tomoni ke enrôlement ngo ike malembe esilite pe babakisi lisusu 25 jours yangwana. Rapporteur ya seni Madame Patricia Seya asalaki message moko bulanda. La CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Totikala kaka na lisolo ya enrôlement pona koyebisa bino ke ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela pona kozwa réaction ya population par rapport ya 25 jours oyo senye bakisi bolanda elema oyo ya Edith Ezine pe Julie Malongi. Commission électorale nationale indépendante CENI na mukuse bakisi bongo 25 jours pour enrôlement kasi na mikolo oyo utikoleka tomanaki ke lenteur ezalaki makasi epa ya bajan CENI pe fonctionnement ya ba machine ezalaki malamu te kutu na ba centre misusu ba machine ebele ezalaki ya kokufa pe ba centre misusu ezalaki ya kokangama tandis que population ebandaki koya pour que basa enrôler mais bajan CENI bazalaki na bango koya te kasi awa bakisi lisusu 25 jours population esepeli makasi pe et réagir boy et ça non bien y a pas de monsieur bima tongo kozonga na zonga na ba 18h 19h tant kozonde quartier za la télé ko ba possible vraiment na zo bisa bande ko ba zui na ba quartier l'électeur te ata 2 ou 3 jours etika liboso ba sel biso na ezala ngo pe mukiete Nathan on na musala wana vraiment profiter ça l'effort kozwa carte na yo comme ça ozalo libre ezala ngo bien. La mambo ya volonté ya mutu na mutu azo. Mais par rapport à la machine, na bango les autres déranger ba tumisisu. Pour ba carte d'électeur to so ka liboso o to so ya turu bina. Et souvent ba difficulté. Na bande ke carte tango yeba lobi to zwa carte po to za bana mboka. Ngana zolo bana za adepta kimbangu. To za bana mboka makila kimbangu donc pire bana mboka 100% yango na bango ba lobi il faut bisonyo to s'enrôler pour te voter. Mais ba condition bango ba pesi biso pour biso to voter. Eza yango te ba machine eza mkena ba centre. Nani tout d'abord machine yango yaki ezo bimisa ba bilongi flou gugu. Ba machine eza suffisant, il faut qu'en avance au carte il faut que de nanu j'ai tout tantôt avant 3 jours avant zo. Ndenge bobakisi 25 jours boye seke bobakisi pe ba machine mususu pour que misala cette fois-ci esalema malamu tokolika ete population tour oyo bakosarole na ba norme moko esengeli pe misala ekobeta madada. Tokene bon la commune ya Ngaba pona koyebisa bino ke bourgmestre ya commune ya Ngaba excellence Aimé Francis Lolinga asala ki bongo tour na quelques quartiers ya commune na e pona kosola na population kotalisa bango vision ya Kinbo Peto oyo ezali bongo vision ya gouverneur de la ville Gentilly Ngobila
Bilambaka bolanda elema oyo ya Jili Malongi. Mokolo ya samedi 21 janvier oyo ezalaki journée moko ya malamu pona population ya Ngaba boyeba que le numéro 1 ya commune ya Ngaba excellence Aimé Francis Lolinga azalaki sur terrain elongo na délégation na ye pona kotala pe kotalisa population ya Ngaba vision na ye pona oyo ye alingi Ngaba ezala po aza mwana Ngaba ya tongo atambolaki na baveni ebele na kati ya commune ya Ngaba pe na maloba na ye abandaki koyebisa population ya Ngaba baye bakotia bopeto na baveni ba quartier pe mapangu na bango po Ngaba ekoma kitoko ndenge toyebelaka yango kala wana vision na ye pona Ngaba pe excellence Francis Lolinga alobaki na bango que prochainement esengeli akuta bopeto partout na commune ya Ngaba yango nde ezolakisa ke vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka ya kin bopeto ezomonana na commune ya Ngaba pe population ya Ngaba bazangaki maloba te na micro ya Info Plus HD. Esengo pona omona bozo boninga bobongisa terrasse et ça la biso bien pona ba salité pina ba mbungi ba maladi abongisa biso kaka quartier na biso baoba ezala propre ba courant pe ezoko nyokola biso na ba mai makambo ebele etantini. Toza en plein salongo, toza na premier citoyen ya ville, papa na biso Aimé Francis Lolinga, donc oyo azo matérialiser vision ya mokonzi ya mboka na Chantilly gouverneur na makambo etaliki bopeto tomoni vraiment coup de chapeau. Boyende ezalaka soki ekomi esika esengeli oyo ka population tope osolola na bango oye baposa na bango wana nde okoyeba nini okosala pote basepela na yo pe ifo litoi ezala kofunga makasi koyoka ka population à chaque fois. En tout cas biso Info Plus HD to souhaite kaka bienvenue na excellence Aimé Francis Lolinga na kati ya commune ya Ngaba po Ngaba eza na maboko na ye pe mwana Ngaba nyonso aza sima na ye. En tout cas excellence umela na yo. Totika ville province ya Kinshasa direction Ituri pona koyebisa bino ke gouverneur militaire lieutenant général Johnny Luboya asalaki bongo point moko pona kotalisa ndenge nini ba FARDC bazosala musala kitoko kuna pona kotrake ba terroriste oyo bazotungisa population ya Ituri bolanda. Réunion oyo ezali ya commandement opérationnel pe ezali présidé na gouverneur militaire pe commandant ya ba opération lieutenant général John Luboya Kashama pe ba orientation na ba instruction epesamaki awa kolandisama na ba lettre ya ba commandant ya ba unité oyo bazali engagé na front pe et produire résultat moko ya bien neti libération ya ba otage pe ko saisir ba armes na ba munitions pe lisusu ko neutraliser ba rebelle na opération oyo salemi na territoire ya Djungu, Irumu pe Mambasa. Wana maloba ya porte-parole ya FARDC na Ituri, lieutenant Jules Ngungu. Les commandants tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Je vais du chef était celui de traquer tous les groupes armés, locaux comme étrangers. En territoire de Mambasa, votre armée a mené les opérations contre les ADF. Et 6 ADF ont été neutralisés légalement. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire, mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADF terroristes. Et donc, plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Boyeba ke porte-parole ya FARDC na Ituri alobaki lisusu détermination oyo FARDC eza nango na ba province oyo pona kotia kimia wana ezali posta ya lieutenant général Luboya Kashama Johnny pe ezali mission principale ya commandant suprême ya FARDC. Son Excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe esengeli population ezala na collaboration ya malamu na ba FARDC pe bosimba ke ba FARDC baza déployé na ba territoire ebele pona ko défendre patrie pe ko protéger population na ba bien na bango toyebi ke na este wana atandele kimia ekokoma kaka. Na santé rédaction ya Info Plus HD elobeli batonga oyo ba jeune fille bazwaka pona repo ya kobota ba avantage na ba désavantage nango bolanda. Chéri Tamalweke alobeli. Caméra ya magazine Info Plus HD ekitaki na commune ya Ngaba pona kosolola na population par rapport ya ba fille oyo bazali kozwa batonga ya repo pona ko empêcher ba grossesse indésirable.
mais mpo na koyeba ete ezali vraiment mabe makasi na ndeko yo mwasi oyo prefere kozwa na yo yeba ete ezali na bakonsekansi ebele oyo ekoki kokomela yo lobi mpe ekoki komemela yo bamaladi ya ndenge na ndenge mpe bainfection oyo ekoki komema yo na liwa mpe eloko ekamwisaki population ezali na bafie ebele baprefere kozwa yango sanke babota nanu boyoka ndenge population balobi na mikro ya magazine Info Plus HD. Bonga moko mabe ezana nde abrele ba conséquences ebele en plus soko zwi yango ozobisa makile ebele ezokanga mabota bango moko bakolo batongana bazwaka yango te me bazotindela biso kaka mpona koboma biso mwasi yo moko yeba komibatela ngai lokola na vandi namoni batongana eza mabe mpo namoni deja 2 fois. Première fois jeune fille moko tozalaka na ye awa tozalaki na esika moko abotali ya bana misato akende kozwa tonga repo tititi kovandaka eyo komplike ye akoma ntina nouveau ya campus heureusement ke se meki nini azakosala na campus asali nini bayozwa ye na swe wana ti ndenge nini baye kotraite yaye obima hôpital to repo eza mabe eza pebe una bato babota te comme ceci bazwa tonga repo bayebi biti te biso obota te la nzela badati no normal oza tanto telema ozwa tonga repo na produit nzoto te pesi nga na bota nanga bana misaki naza nga tonga repo na yango tozobondela na yo ndeko mwasi pardon tika mpo eza vraiment malamu te mpo lobi okobala mpe okokoma na posa ya bana ekomemela yo bakomplikasion bongo loba papa mama tonokonde bango bakangi mabota na yo me yobosani ke yo moko ndoki ya vi na yo ete ya yo. Na sport tobeta lisolo ya 7e édition ya CHAN Algérie boyebake ba Léopard babetaki bongo 3e journée na bango ezalaki lobi Edith Ezine alobi. Mokolo ya dimanche 22 janvier 2023 toyebaki ba Léopard ya RDC bazalaki éliminé pour la 7e édition ya championnat d'Afrique des Nations topesha na mukuse depuis premier tour kasi ba Léopard bazalaki bongo battu et pa ba Lion ya Teranga ya Sénégal na 3-0 kolandisama ya 3e journée ya match ya phase ya groupe B kasi toyebaki ba Congolais babetaki bongo plus de 60 minutes ya 10 contre 11 après kobima ya Kevin Mutengo Zatu pour la carte rouge, toyebaki lisusu ba Léopard balongwe na compétition ya CHAN na mawana motema pe nation makasi po bilan ezalaki vraiment négatif na histoire ya CHAN. 3 matchs mobimba oyo babeti ba marqué atabi moko te donc 2 nuls na défaite moko kasi na esika ba marqué atabi moko bango ba marqué te ba encaissé 3 bi mobimba kobona likambo ya pasi pe ya soni oyo prochainement tokosenga kaka la ba Léopard ba bongisa ebete na bango pe na sélectionnaire Otis Ngoma mais kako sélectionner ba joueur oyo ba sengeli pour ke ba beta match kitoko pe ba mema esengo na RDC. Totikala kaka na sport pona koyebisa bino que défaite ya ba Léopard population kinoise bazanga ki maloba te na micro ya Julie Malongi pe Chéri Tamalweki. Donc tu as la jabalité batika na bango soki balingi batozala na bajoueur donc bakota na baéquipe ya mike bapona bajoueur puisque bake remplace bango aba bana kofinga ibenge aba komo regrete ibenge toyebi te sikoyo tosala ndenge nini soki tokolaki eza faute ya entraîneur bane bandela match azokopane jet te azokopane bale te azoyeba te ndenge babeta bajoueur donc alors soki équipe ebetaki lwenge eza faute ya entraîneur ye moko entraîneur abomaka équipe na ye donc soki alaka entraîneur baentraîneur baibenge donc match peut-être tolingi tomérite yango peut-être tolingi tomérite ti siko mais eza problème te eza makambo mais mpona kote na biso ezalaki te me na ntongo nalamuka nayoka ezi formation te tokolaki na regrete mingi tolungwe na banani wana yango wana nazoloba likambo eza te ata tokoli musu tokolonga kaka Olingi mwana o améliorer langue française na monoko na eko hésiter te sombela kit complet ya album Les Fous du français oya bandeko les français par la musique. Nous chantons et nous dansons la grammaire française.
travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Pris par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes, c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es
avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est son qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet. Accorde le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté. Yo mutu osepeli na nzembo oyo bandeko ale français par la musique soki olingi ozwa yango adresse yango yo. Badaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki narate meme voyage na ngai mpona kozanga kuyeba koluka. Papa Louis Croner tikanga na lubila yo zila sikoyo yo ndeko na ngai ilenge mobali papa mama mwana ya moke iponi mbula te oyo baza kobenga na monoko ya lifaransa iponi ange te ozoyoka ngai surtout na yo moto oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kokuma mpe koluba kule eza aca kopewa eza te o nina seme eza te o ewasafi eza te eza nde tonge te yango nazolakisa yo William ozomona lo William Tonnerre ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingo yekola français oyeba kutanga oyeba kukuma oyeba kuluba yango qui comprend tozalaki kaka na sede ya pamba mais sikoyo tokomi na baflashe landanga bien tokomi na baflashe oyo flash 10 ezali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndenge modi oyo mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na sede moko nyonso oza kotala oza kuyekula oza kuyeba kotala kuyeba kokuma kuyeba koloba en parlant langue français oyeba koloba eza mpona honneur soko oyebi kotala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobi soki olingi ozwa baflash disk na biso mibale oke na librairie défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du commerce ezwami lisusu na 12e rue Liberté mpe lisusu na Régulier okoki mpe koya na biro na biso ya le français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. Invité du jour ya lelo toyambelaki bino moko ya bandeko ya le français par la musique ayaki na plateau na biso mpe alobeli album na bango les fous du français. Bandeko baboti bandeko bana biso mpe bandeko promoteur ba école par rapport à l'élément to présentaki dernièrement to yaki pa na bino to mengai ko présenter bino projet yandeko yo professeur Louis Croner projet ya initiaka tondima to accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment ça a un grand intérêt pour nos enfants mais peut-être pour nous-mêmes aussi oui
français na mboka oyo langue enseignement ye azali tilo azali professeur azotangisa français na ba école a constaté défaillance mingi ba faiblesse mingi sa élève atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka eza ko kita be ko kita ye azwi idée ya ko tangisa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ya azwi yango wana vraiment il faut te féliciter ye azwi likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano mpe mateyo napesa bango na crée na classe bazo osimile po niveau ya bana ezokita mpe kokita naleisa bango sikoyo na musique ale sikoyo ye akotisi banzembo banotion na ye nyonso atangisaka nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support ya liboso yango oyo ayo ezali audio oyo ezala bavideo na yango mpe soki otali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, Azako Mbappé, ba notion mosusu, maté les kana classe les 4 points cardinaux. On est allé cours de français et mes géographie. Nous c'est ça kana kati. Et ça 8 chansons mobimba, mais ce qu'otali nous avons, on peut avoir ici, je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça dans l'album français est la langue enseignement. Français est la langue officielle au niveau de l'administration. Et français, ce que tu as mis au niveau de Mboka, français est et ce qui permet de communication na Mboka na paya na bato mususu au bilinga la tête. Par exemple, na ke France, na ke Canada, na ke Côte d'Ivoire, na ke Congo Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le baté parce que bon ba ko le balingala. Mboko ba le balingala té, ba le swahili té, ba le ka qui congoté, ba le chiluba té, na ko le en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt n'importe où maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko encourager pour à partir à moi déjà ay ba maîtriser français mala ma partie à école. Ya moi toujours ko tiango na disposition. Ya baboti pour na bana na niveau ndako. Puis na niveau à école. Na niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire c'était un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a des leçons, on a tous en des vidéos, tous en ango. Et ça, on a dans la classe. Hein? On m'a donné à maîtriser les mots possessifs, n'a pas geste. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau à l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba beaucoup consommer ango. Nous beaucoup encourager ndeko na biso na innovation où ils allaient apporter dans le domaine de l'enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous autres mbela na organisme où il va ko sunga ndeko. Merci na confiance et fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Julie Malongi azaki na sima ya caméra édition ekumba makibomo epa ya Edith Ezine. Un grand merci na le valable motomoko bienga na bakisela e papa social Gypsy aboni na pesi mbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD kasibana changu nyonso na bosali binote soki Jésus Christ nzambe ya pasteur acheté lita aye itenga ina bino rendez-vous ezala kaka awa nulle part ailleurs.